Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location de vos biens meubles et immeubles, contactez l'Agence congolaise de prestations et services. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers les miningas. Quand je pense à toi, je suis pas allé, je suis péché encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail. Quand je suis dans le Mbote libota nanga mbote na bino. Na ye ko présenter bino lupango moko awa eza terrain na mo hangar, mais avant tout là que ça terrain yango yo moni place ba boki ba kayas oyo mo bazelu, mais to lobaki avant tout là que ça terrain mobimba to là que ça non environnement pour eloko esalaka ke muta somba terrain atonga atala rapé ba eloko ba voisin batongi nde epesaka moi idée yango to lobaki avant tout là que ça terrain entier. Tout là que ça dans le secteur, tout là que ça dans le quartier, ezali bon ba voisin de batongi. Donc o eza popé sa idéologie na image ya quartier. Donc bona courant, bozana mai ndé toujours marambo et ça la maka. Donc wana awa bomoni quartier, to linga sko tozonga total terrain proprement dit. Donc awa to telemi na gauche place ndekwa bimi wana ndé place terrain ngo ezali. Tozo katisa mais avant tout toujours beta CT dans quartier eza très bien, courant ezali bomona basinga courant mai ezali, voisinage c'est bon, bomona avenir yango yo nzela eza très bien. Donc awa to na commune ya Mongafula pembeni ya saut de mouton pompage. Donc eza à 10 minutes ya saut de mouton ya pompage. Comme référence eza école Révérend Kim dans école là japonais Japan nakata Kinshasa, donc limite le pont ebandi awa tozo avancer dans le pont ebandi awa toke nango tolingana tosalisana tozali banekolo moko ya wepesa. Donc voilà toujours tala terrain toujours poussana, donc limite à terrain eza awa et spécifique donc terrain eza 240 mètres carrés, autrement dit 7 mètres et demi sur 32 mètres na bandeli eza 240 mètres carrés, autrement dit 7 mètres et demi, donc 7 mètres na ndambu sur 32 mètres. Donc le pango eza moulayi na za sur bozomona place angaro ezali, donc place o ezote kama yango wana, donc le pont ezalaki munene ba morcelaki par deux, ngambo moko mtazui ngambo moko ezo tekama. Donc voilà atokoti sko na kata terrain bomona terrain des ali mabanga oyo eza ya voisin parce que le pont nde na lobby et donc bakabolaki par deux mutu moko déjà asombaki azobanda da misala na ye ba mabanga yango wana, et puis oyo mona na mo sima awa place bomoni bache basaki oyo ezali moi mai mora mukie eleka na sima wana mai mora mukie eleka na sima wana, mais donc eza musika na lupangu, donc eza à 5 mètres na place limite à lupangu esukeli. Donc voilà un peu lupangu oyo batiango $25,000 à discuter, souka 22 000. Donc souka lupango yango wana $22,000. Lupango eza $25,000 à discuter, souka $22,000. Mais na mystika fourmi mutupe oa koza intéressé to koki komeka kosola na propriétaire to kitata moi muki parce que
azana posa ya mbongo. Donc air to tchaka ba marambo boye et l'axara que propriétaire azana posa ya mbongo. Donc o nyonso oza intéressé ndeka tout ça là toujours au bengi biso na ba o ba yebi adresse à bureau ba yebi bureau ba o ba yebi te to bengani to sololi to repesa adresse à bureau oye to kutani to sololi to ke to moni yango. Donc wana awa tozo bima biso déjà na avenue Malembe. Donc lupango o na lobaki eza na commune ya Mongafula na quartier CPA Mushi. Commune à Mongafula na quartier CPA Mushi. CPA Mushi Mongafula eza munene. CPA Mushi ezali soko uti magasin Kitambo ozui pompage. À partir de pompage na saut des moutons lupango eza à 10 minutes ya pompage ya saut des moutons. Donc à partir de saut des moutons bozwa moto tina lupango soit soza na mutuka na yo en tout cas et osala biso bien tina lupango soza na mutuka te oye agence eza na mutuka et memayo ti au revisiter au lembi ba document tout eza en bonne du forme mukolo nango aza vivant yende azoteka yango. Donc ayaki na bureau lelo to sololi nde atiki lu agence etekelaye terrain na ye. Donc voilà un peu $25 000 à discuter mais à souka na $22 000. On ne sait jamais mon négociation peut cause là normalement c'est à 22 mais ye souka na ye alobi nanu pour l'instant c'est $22 000. Donc awa tobimis koyo macadam. Donc a tobi ma macadam en attendant to tambola mondoule ti to rekoma na saut des moutons. Merci beaucoup, bonne chance à tout le monde, bye. Ouais, c'est bébé et dingo man t'es big boss manager. Oh mon bébé dingo man c'est la tatango etana la lola peto monana yende papa ya bana. Oh mon bébé dingo man c'est la tatango etana la lola peto monana yende papa ya bana. Purchase your track today. Oyonde papa ya bana. T'es mon cœur, t'es ma lèvre, tu es tout pour bébé.